Shalom, shalom chez vous, très chers téléspectateurs de EVI Télévision. Merci de nous prouver votre fidélité à chaque fois que vous suivez nos émissions. Merci de vos suggestions, merci également de vos conseils ainsi que vos critiques parce que ça là nous va droit au cœur. Ça nous permet d'avancer encore dans ce travail que nous sommes en train de faire. N'oubliez surtout pas, notre rendez-vous est prise chaque dimanche à partir de 18h. Nous serons toujours là et à jamais jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous trouver. Mais sinon, nous avons réservé pour vous un mercredi pour une rediffusion. Chaque mercredi à partir des 17h, nous serons encore là pour une rediffusion pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre dès dimanche. Mais sinon, pour ceux qui n'auront peut-être pas la chance de suivre et à la télévision, et le dimanche et le mercredi, suivez-nous sur YouTube. Nous sommes là, Eyokani Télévision. Vous tapez juste Eyokani Télévision. Là, nous serons là où nous posterons nos émissions au fur et à mesure que nous passerons à la télévision. Mais sinon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'allez pas seulement suivre et puis partir, restez-y, abonnez-vous juste en bas de l'écran, c'était mentionné en rouge, s'abonner, vous cliquez là et puis après vous cliquez sur la cloche qui va apparaître pour avoir toutes les notifications des vidéos que nous mettrons en ligne parce que là nous allons encore en long et en large et nous parlons de beaucoup de sujets aussi là-bas. Mais pour aujourd'hui, pour ne pas vous prendre trop de temps, nous avons un pasteur qui va partager ses plateaux avec nous et avec lui nous allons essayer de parler de ce énième millénaire, le 2 de 2020, et nous allons essayer d'en parler en profondeur, en long et en large, mais pour ne pas monopoliser la parole, je m'avais déjà dire un grand bonjour à notre pasteur que vous avez déjà eu l'habitude de suivre aussi sur ce plateau, et préparez-vous parce qu'il y aura toute une série des émissions avec lui et je crois que ça vous édifie et bénit déjà et ça va encore nous bénir. Je m'en vais dire bonjour à notre pasteur, à notre invité. Bonjour papa Jules. Bonjour maman, bonjour Batunyoso, Bwazana Sima, caméra, tout le monde là, Bawazolanda. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Comme on a dit, pasteur Jules, maintenant tu vas se présenter, papa, comme on a dit pour que on a ba message te ba message. Comme on a pasteur Jules Munanga Nema. Nazali pasteur, mais beaucoup plus ba prophète Jules Batebele. Sozo benga ngo pasteur amona lokola me benga prophète Jules visionnaire à grande assemblée charismatique. Merci papa. Papa te ko mona oli susulelo pona lisolo parce que nous avons été invités, nous avons assisté na culte moka munene salamaki a on a kati église, on nous a parlé de ce millénaire, la date du 2 2020, il a kisi nini d'abord. Pourquoi seulement avoir choisi cette date? Ah, merci mingi maman. Tosalaki milulu ya solo milulu wana ezalaki après avoir koleka mabondeli mingi tozalaki ta ebele ya mabondeli na zamba nde nzamba kende ko parler biso likolo ya date oyo abike nono oyo ezali date moko oyo ezalaka mingi te puis bato ebele bazwaka grâce te ya kokutana na yango oyo bino bomilengele puis boluka ndenge ya kolongola oyo bachaki bino e botiao ya bino sikoyo po ke botambola malamu. Date oyo le 2 2020 est marqué fin pe début ya millénaire mususu. Nini o photo longola na oto uti na ngona millénaire elekaki pe nini o photo bakisa oyo photo kota na ngona millénaire oyo et bandi na spirituel na physique na elongi na kilateli na nzoto to na ndinga angona lingaka mituna na yo mingi mituna na weza la kana bwanya mingi zambe apambola yo événement zambe tango présenter biso ngana yeba kité na itikala ko yeba te makambo oyo donc ezali juste mabondeli nazalaki na zamba nazo sambela ndinza bandi ko expliquer ngai ke omoni le 2 0 D 0 D D0 donc ezali date moko ya munene alors bike nono eloko événement liboso elekaka na les premiers 01 01 1110 ça 11 bon et 110 nde elekaka mais biso tozalaka te wana ezalaka ba koko ba nini bazalaka. Alors deuxièmement biso toye kozwa opportunité à les 2
et oyo biso tozali nzambe apesi pe grâce biso tozala parce que bao bakufaki na ba 70 1900 bazalaki bamoni yango te mais ya misato ekozala les 3030 donc voilà ben tokozala te na limite ke nzambe osala biso grâce wana sino ozala mwa makasi. Alors tango Bible ezali koloba na psaume que 1000 ans devant nzambe ezalaka lokola mokolo moko. Et Pierre pe abakisi alobi ete nono liboso na nzambe 1000 ans c'est comme un jour. Alors ndeto bandai kolakisa bana na nzambe te ba comprendre que nzambe apesaka mutu mokolo pona koyeba ko contrôler oyo nyonso a génération passée pendant 1000 ans ezana mokolo oyo koyeba ko longola oyo 1000 ans nini oyo kota na 1000 ans oyo kota na 1000 ans ezali ba génération passé bakoko na biso oyo lelo bato azali ko tirer pa ya ba bakoko ba ADN na biso azali ko uta pa ya ba origine to tira pauvreté et bato ebele ba se rendre compte te que plus azali ko sala effort abima mais azokutana na vent contraire maintenant bato ba se poser ba question ebele pourquoi azali komona makambo aboye c'est-à-dire na makambo ya vie na makambo ya molimo et hasard premièrement ezali te na kopesa yo exemple munene ya Bible ezali na livre ya Jonas nzambe a révélé ye akende kobikisa batu na Ninive ya préféré akende na Tarsis mais na tango nzambe apesi ordre mai eyokaka mopepe eyokaka mabele eyokaka biloko nyonso ekotosa maintenant ordre ya nzambe tango eye ya alobi ke non ngai nakende nakima moyen nasala makambo wana ezali te mais selon pensée na ya mukuse ya mutu selon ndenge namonaka je croyais que Jonas abandoka nsete ndenge nzambe alobeli ye ezalaki juste problème ya ye na nzambe nzoka nde tango nzambe azoloba na mutu azali eza problème na yo na nzambe te ezali aussi les anges il y a aussi les saints il y a aussi le Saint-Esprit il y a aussi donc il y a environnement mobimba oyo koki kozala maintenant ye akei akimi mais aye kokutana na barrière ya mai donc mopepe telemeli balobi ke okoleka te jusqu'à ce que batie na mai mbisi azuya ke kopesa esika nzambe azali c'est-à-dire ezana batu mususu bakutanaka na ba forme ya mipepe wana. Pourquoi? Parce que mabele bakoko na bango basalelaki eyebaki emonaki sacrifice basakrifia baboma basala donc balongola couverture na bango likolo ya mabele to balongola autorité na bango likolo ya mabele to likolo biloko pratique. Par exemple ndenge tozali komona lelo bato zali ko souffrir mingi aza incapable ya kosala musala esimba pendant 2 ans 3 ans de ça lelo ba nommé lobi ba botoli musala wana lelo abali lelo lobi bazongisi pa na bango, c'est-à-dire ba biloko oyo bango ba chakite. Donc ezana biloko oyo mutu akoki ko chiate. Donc Bible yango to lobi boy nzete nyonso oyo papa alonité il faut epikola ma do bakata yango te ba pikola, c'est-à-dire ezana biloko déraciné ezana biloko mususu oyo kati na bomo ya batu yo moko tia yango te yo zali kolinga okende liboso osimba vina yo, mais c'est le contraire. Nde biloko oyo pendant des générations en génération oyo ya bakoko totikala komona bango te toyoka kaka ba situation oyo ADN na bango zali ko exister na nzela makila na kati na biso oyo tosalaki d'abord premièrement service ya koyeba parce que nzambe apesi biso ouverture que 1000 ans vaut 1. Donc il fallait mokolo wana ezala mokolo kolela kolongola makambo oyo kwa kozala oyo avant biso to mona pour que to planter autorité na biso likolo. Voilà service à liboso. Service à liboso ezalaki wana, mais avant to kele na ba service mususu ndenge lobi kezana no ya ko planter babilo konyo so makila na biso zo réclamer salami na siècle na millénaire passé. Question nanga ezana yeba ya solo, comment détecter réellement? Est-ce que automatiquement chrétien nyonso aza réclamer na eloko wana to ezana batu moko spécifié fallait ba assister na prière wana po ba sa elango to ba détecter au détecter ki batu wana nanu après au bengi bango na prière po ba sala yango pour na consacrer 1000 ans à venir, ou bien les chrétiens n'y ont sauf les cas na kati ya millénium wana pour que aille ba rosa délivrance. Merci beaucoup maman. Omoni na lobaka boye soki mutu abongoli motema
ezali na misala oyo ezalaka ya liboso oyo église esalaka. Dès qu'on a émission mosusu na répétaki yango, au jour de ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé, tu n'as pas été, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour... Ok. Maintenant, soki mutu akwei na église ya malamu. Église ya malamu elingi koloba nini? Église ya malamu ezali na makambo mibale. D'abord misato. Il y a le Dieu, oyo ezali kopesa alliance. Yende alingi batu babongola motema par Jésus-Christ. Il y a l'appel, il y a musali oyo nzambe apesi confiance. Tango nzambe apesi abengiye apesi makoki ya kosala. Il y a l'environnement oyo esika action ezali kosala ma oto zobenga sikoyo église. Maintenant esa église nyoso te nazalaka na ba réserve mingi pour national. Kambo église na moins aussi ça ngote photo côté la on kana chaque émission dans ça pour li kambo pour église comme sérieux problème. Parce que toujours na temps soka il faut ba chrétien bazala éveiller. Donc nazalaka na d'abord ngai par rapport ya éducation, par rapport ya nzambe ona yebi, par rapport ya papa balakisi biso makambo ya nzambe, nazana respect mingi d'abord pona basali ya nzambe. Nazali koloba makambo oyo ezali pona kochola te, nazali koloba pona koloba kenonga na yebi, non, nazali kosala makambo oyo pona komeka mpe kopesa mwa lumière muke na oyo na yebi, oyo nazali komona oyo batu nyonso bakamwa kabiso, ba pasteur nyonso ba yebinga soki aleki bakamwa kakaka. Ezali bandia lelo to kokutana tana bango ata 7 8 otuni pasteur Gilles ata ba émission ba conférence passé ya ba pasteur ba mona kaka ba mususu ata soki moninga nanga leo so tuni ya kwebiso kela mutu na to yebaka tia yebsa nga kinono yebsa biso ozalaka nini ya présidence mais siko kabila bandako te ko kasika ko yebsa nga azali société ato mina présidence na zaka na présidence ou non secret c'est l'esprit, c'est-à-dire rien que pour Koti alliance à pasteur on a pas quitté pas na yo. Oui, c'est ça. Kokota na église oza mondimité l'autre côté parce que tout le monde a battu à côté na église a bongo le motema te abiki azui miracle abiki amoni c'est pas roya sous-souté si eloko wana maintenant eloko zo kamusanga ezaliete bato azali na nzambe asambela ka 10 ans 20 ans 30 ans abotami na makambo ya nzambe mais eloko moko te na vie na ye ezokende. Dola mama wana alobaki kenono ngai na sambeli mingi église na batiki Congo a cause na raison na ye parce que église ya kweyela des a problème des mutu abato a cause na problème te parce que Bible le Bible que la foi vient de ce que l'on entend et sans la foi personne ne verra le Seigneur. C'est que soki mutu azali koyoka makambo oyo ezali ko stimuler foi na yete nzambe akomona na bomwe na yete mena batu bayebaka bongo te. Or mutu na mutu ndenge nzambe azali kosala eza na batu oyo bazali na ba problème spirituel ezali kosenga ba pasteur bazana grâce oyo namona mutu mususu akenda na église bambula ebele asambelaka mais problème na ezalaki bongo te na sina longola batu ebele na l'église na bango les anciens nini na papa fandawa et afandi 2 mois 3 mois vient échanger asombi mutuka asombi ndako asombi mais sikoyo eloko ni différence ezali nini entre awa na esika wana eza publicité te, c'est ça la vérité. Maintenant soki batu oyo nyonso zali ko exister bautaka na makila ya papa makila ya mama pe azana makila ya papa na ye azana makila ya mama na ye papa bwana pe titi mena ADN wana makila wana ezali ko yeza mutu nyonso amweke uzwaki grâce ya koyeba kozala révéler likolo makambo yo au travailler likolo na yango parce que esprit o tuzana yango e révéla ka identité omoni makambo yo tuzolata oyo zali koloba eza kolata eza ya nini eza spirituel c'est-à-dire donc oyo makambo tozali epesaka identité yango ezalaka nde epesaka niveau ya mutu moni mutu mususu akotambola na ye ni bon elobeli eloko te mususu akozala na ye elobeli eloko te c'est-à-dire
diable a réussiraka kopesa mutu identité pour que vie ya mutu wana ebunga bango basalela esprit na ye jusqu'à ce que mutu wana akokufaka na ye pauvre, pourtant azalaka na ye pauvreté, esprit na ye bazosala na occultisme na misala tout ça. Maintenant nde makambo oyo toboyaki na binono biso tokoki kozala balocataire na bandako na biso te, okoki kozala esclave ya propre esprit oyo ozali riche te. Donc ozali na makambo oyo ba ADN ya musuni ekoki kokanga molimo na yo te, parce que tango Nzambe apambolaka yo, Bible lobi ete nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mais comment sikoyo biso na bénédiction? Bah, na yebite, mais nde bato quand même mutu nyonso azaki na ba ADN oyo azwaki révélation te que non nakoki kozala utiliser, nakoki kozala na souffrance buena. Mais mutu nyonso wana nde tobengaki pour que tokoka kosala. À moins que ba oyo basala sala yango, mais malgré biso to sala yango ebele mais to sambela kikaka parce que vous allez komona que malgré tout allez ko avancer mais lumière ezali ou avancer, lumière ou avancer, c'est comme ça. Tu allez komata. Deux questions en réponse pasteur Pesibiso. On dit que première étape ezalaki kolongola oyo nyonso ba makila na biso banda ko réclamer, deuxième étape ezanini ou répondre ngana wana et puis répondre ngai mutu oyo olobi que pour soko quoi une église à malamu soko quoi l'onction de ton pasteur peut influencer sur ta vie rien que pour continuer kati ya itonga wana, mais sikoyo pour na moto par exemple azo déception na l'église avec question église te olanda na ndako na vai na ndako na moni pasteur Gilles na tche na landi maté on édifiant na bi amen na question na landi mususu naza gérer l'esprit ya pasteur nini parce que na olanda on a télévision na ba média. Parce que na poto ba te belé ba viva ndenge wana ba olanda ngai ba ebele pe ba kobunga ebele ba kendeli felo kaka ndenge wana parce que ça système ba adopté ezali style ya mikolo ya suka oyo diable azali ko sala. Problème ezali nini? Problème Bible lobiete ba infiltrer ba kokota na makambo Nzambe ezali juste pona kopesa ba to résultat wana ba déception ayena ndako na bino asie makambo soki nini azui escroquerie afutite alobi makambo mususu yemo kazuvira makambo mususu yo uzwa yo ndoza na problème. Yo ndoza na problème parce que yo ndoza zwa dégoût yete yo ndoza na problème yo ndoza liko souffrir parce que yo nde ozangi premièrement Nzambe ozangi alliance église parce que Bible zali ko na Romain que non biso je crois Romain tuzalaka ni na parte na Nzambe toyabaka Nzambe te zali na part moko ya cité moko te ni donc toaki na Nzambe te église te eloko te alliance moko te mais na nzela Yesu Kristo lelo tokomi, c'est-à-dire église est très important, église est très important pour na batu bato bazali ko considérer église lokola eloko moko kaka mutualité, mais non église ezali na identité spirituelle, église na identité charnelle. Maintenant chaque église ezali définie par rapport à mission Nzambe apesa kibango. Maintenant à partir ya mission wana nde Nzambe akoyeba ke bato bazali ko salela yeto ou pas. Maintenant mutu akiko lo bateki asalela kanzambe pourtant asiatika mission oyo Nzambe apesa kiye soit ya kobenga ba ambaya soit ya koyeba ko forger ba ami wana me ya tiki yango sala ngote me azobibenga kiaza serviteur asia koya na ye kala sundola na ye makambo Nzambe ndaka la me azali komimona parce que azui Bible akeko teya wateya bikeno nazo salela Nzambe, c'est faux. Maintenant batu nyonso o bazali kolanda na bandako pona kozala ngana koyebisa bango boya bikenono mama ce n'est pas la solution ezali nde ya kosambela avant au côté église sambela na Nzambe par rapport à ba problème nanga mateya nini oyo ngana koyoka pour que nakoka kokoma na niveau oyo yo lingi mateya nini ekobongisanga pour que nakoma na niveau oyo yo zali koluka nde réponse wana mateya oyo ozali koluka lokota na balabala ezana couverture te makambo Nzambe ezana na couverture. Bible lobiete car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils, pas son ami, pas son fils. Donc makambo Nzambe ezalaka père fils, bénédiction et utake pa ya papa et quitter pa ya mwana. Okomone te Abraham Nzambe alobi na ye va-t'en de ton pays de ta patrie je rendrai ton nom grand. Abraham akenda atosa mais bite Nzambe ezalaki ete Abraham azwa mwana
mais avanda na libanda esika oyo azalaki nzambe oyo croyant que soki abimi epa na bango akokoma mbala moko baboti bazwi avanda beta lisusu ki 10 ans soki combien d'années sans moine jusqu'à ce que nzambe ayaki kotala bete mutu oyo il faut tosalela formi normal miso na ezomona te c'est alors que ba provoquer bitumba guerre oyo Abraham akende kolonga bitumba wana na kozonga na ye akutani na Melchisedek tango Melchisedek akutani na Abraham a se présenter comme ange comme l'ange de l'Éternel. Non. À se présenter comme sacrificateur, comme père spirituel. Que je suis le sacrificateur du Dieu très haut. Qu'on n'est pas ensemble, qu'il te zalaka. Et là, on a dirigé à banane et puis ils ont plaidé parce que c'est sacrificateur. Donc il fallait ça le sacrifice pour atténuer ma somme à batumoko boy. Donc il n'y a que non, il fallait mutumoko a même voix na nzambe zana bato ayo kaka. Voix na bango wana ndezalaka ya mutu ya pona nzambe ngana kendeki na Chine na kendeki kotea na église na FC pasteur na bete nono soki mutu asengi monde bozaboe soki bosengi pasteur na bino ke pasteur pesanga libala eza facile ke kosenga nzambe pesanga libala ganga c'est vrai pasteur makambo nini siko ngio biso ngana fandi siko na bandiko seka bango parce que nakutaki bango na système materi ngeleka bazopesa batu biloko akolia balia ngani pasteur abikeno bolia parce que sunga na tebo eloko ekomeka ekoleka te na mungongo soit bolia avant soit bokolia après ou bien bokolia na binoté abete oh albete yo ningio yebisa biso nini bandiko tangelanga apôtre Léopold yaki awa oh vilevier sans précieux kindo bazalaki awa oh avec mu abete bon ozo tanga bakoko wana ozo tangelanga bakoko ba vie na biso wana ba père si ozo tanga ozo ngai nazali mwana naza koko mais ngai naza na grâce donc naza ka victime naza na seka rigini na FC pasteur abiki non nzambe alobi na ngai na ya côté awa naza prophète abete yo prophétie ni okoyebisa biso atu na ba prophète belé ngalabi na papa na lingina tu na kaka soki na zui prophétie na yesa batu bote polele ou bien na bomba makambo pembeni mutu abi tuzana ba prophète belé mais ça qui problème tant na bandika mama telema yo na mono sombaki bijou moko na victoire après ba singai $250 parce que bandaki 500 200 bijou na zaki sacrifier chaque fois soki ola ti bijou soit bo soani makasi na mobali na yo soki mbana wazate obelaka et bijou na aussi ochango na coffre ezali quartier nde bazo chango boy et awa twali koloba na yo mobali na yo ba utikotindele mutu kezana ma ba bengi yango Mercedes mais mama na ganga na église siko pasteur na yibsinga que yo ma prophétie na yo ezabrita ko pesa ngo susute na direct ngabite zela nanu zela ko pesa na ngate mama wana ozomona wana mama pembe wana o alandi wana mama wana sana mibali mbali na yazo souffrir makasi abi me oringo panza mabala bato habite nazo panza te nazo bongisa parce que bino bolobaki que non il faut to donc c'était comme ça c'est-à-dire soki libota na nzambe nayo kela kapasi mingi église pasi makasi et puis l'église sous passe ndeni tonga nzambe esika bi bato bazo ya po bazo lobiko ba yoka mongongo nzambe ba ya kotika ba posta ba pasi d'abord parce que Bible me dit si venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos esika bito yoza repepe ki mi amité mon habité za na kate etonga na tobi ke za ine nzambe esko yo yokela ngo mawandenge ata pour la lobaki boena 2 Corinthiens 11 abike je suis assiégé par les soucis qui me donnent les églises c'est-à-dire ba église lelo batozo nyo on batozo nyo kwa ezaba fidèle ezaba pasteur te pasteur akoki ko s'autoproclamer mais aye mais sans mandat sans pouvoir donc ce que s'autoproclamer olongoli eloko ana likolo mandat ya pasteur eutaka na père na spirituel oyo akoki kocha ye et directement okomona ke batu ebele bazo sambela mais bazo sambela bisika o esengela kite basambeli malamu d'abord te et puis bazo sambela bisika ya ngote et contrairement à vie na ndenge ezali peut-être vie na ezala qui poussé na ba esprit maintenant il fallait ezala vie o ezala na autorité moko aya batu songolo kende o résoudre ba problème abo ezandenge ba église na biso lelo ezali biso nyozo na église moko to betaka maboko mbunda 30 minutes ya kobina 5 minutes ya mateya
l'église a bungote. Donc iyo mtu ana azana problème, azana posa ya église wana te. Azana posa ya église parce que azomona makambo makasi famille nyonso kindoke ezali. Azana pasi yo ya ne place yo église ya ukuta mabonde lizali tongo butu pourquoi? Et mabondeli oyo soki asambeli azolota ake asilisi prière pas azongi ake kolota et azali komona bato azali koya ko menacer na bomutu boye abete yo so mitalisa usokalisi nini nde église ya solo wana oyo babengelaki soki azomona eloko te alongwa na ye. Merci que pasteur lobi que au mouvement font l'église faut avoir une bénédiction spirituelle, il y a papa na yemo quelque part, mais pasteur moko azana kati église moi sentir qu'il y a ba tout fait bazo étouffé alinga sala boy balingité bazo sala balingité et ça et alongo ake ça l'église na ça le peka mabe baza pe na batu oyo mususu pe ozomona bino mo pe bomo amemi pe moi nombre ne ya batu moi 10 personnes na bayo kaka na église moi mingi ake pas fongoli l'église na e bani pe ko simba o ka pe ba komi pe belé et bani pe ko simba po batu ko pe belé ko bandana makambo wana te lilo zalaki na lilo zalaki na makambo millénaire ko bandana makambo wana te to koti mwandamu na yo to kota kaka nde to koti mwandamu ya on a lingina comprendre moi réponse wana après to koti na deuxième étape ya na millénaire première étape to kati ba lien wana ya basan deuxième étape e kozala nini mais au possible na nos réponse wana par rapport à wana na ken église mususu na komi c'est une grande église de la place na komi wana na lingina vanda to komi avant to sali fort parce que ndebisa toza musika to bito kende pe kuna yebi bambouteillage ya peine et tout ça to kende kuna mo avant to sali fort to komi kuna 14h culte banda 16h to komi ba 15h culte banda 16h to komi to kuti katikati église ya ba che ba maputa bakangi ba place mutu to saka na ye to kenaki mo groupe ba misu bazongi ba bino eza impossible ba vanda ba disi bo vanda na te ba to na ba oya ya to kangeli bango place donc l'église on ba kanga da ba place des ans on a eu que des place ya Mireille a des place à nani attends 19h église c'est à 19h30 place on est à la ville jusqu'à ce que Mireille ya kofanda pratique wana na kati église au mona ngondeni bon malheureusement ngape na sina sala yango mais na mbujimai mais za malamu te boya biso ezalaki ya biso te kolinga ezalaki église bandaki komata na réveil makasi mais tellement bato bazalaki place église azalaki muke bato bazalaki ti ebeleti na balabala mais soki oye na retard okovanda libanda nde bato bandi koya na avant 10h aye ko kanga place et 14h30 église ko banda 15h30 asia koti avant de nae bon de lo soki muto kovanda 19h eza malamu te parce que église ezalaka ordre oya ye avandi oya avandi bon ezali pe aussi façon ebsaka bandimikaka keno bazalaka un peu kotalaka makambo regarder na makambo ezali ko se passer hein peut-être ezali makambo malamu te mais posa nanga munene ezali ete biloko nyo ezali koleka na église soki ezali ko contribuer na kati ya vie ya mutu azali kolanda donc ozomona tango tuya na église a édifice donc tozali ko kende pour que tozala édifier donc tozali totongama parce que église etongaka donc église ezali eloko oyo ça va médecin boazolongola ba malade kati na batu mais soki ozali koya malade yango wana 2 ans 3 ans 4 ans ata sur le baquet non zala bon peut-être ozali kozela miracle ya Yesu akoya lisusu 38 ans c'est mais sinon Yesu asiaye tombo na eza vide mais ba pratique mususu faut kotala ngona miso pour que biloko mususu salema eza anormal. Maintenant deuxième partie ya koyeba kolongola soki boto que pasteur boka répondre par rapport à mon serviteur mo boza na collège abimi akesa la église na faut mais la fin d'une chose que ce commencement e bandele simbaka e bakolobaki esimbi mais azomema bato na libulu ata lobi kuna akende kosenga pardon kaka pour que akende parce que biso nyonso oyo tumona ba papa na biso ba maka na église ba division titongo tokoli tubandi kozwa badon e bandi komata tozo prophétiser tozo tali sa place il fallait azala niveau nzambe ngaki apambolela ye na niveau oyo izozangisa ye couverture à père spirituel et que azana père spirituel mususu te en dehors ya oyo ye asala ke c'est tant talingaka ndengo na alongola yo précipitamment na mutu il fallait asunga yo couverture na ye mamire na makambo nzambe couverture esenga makasi parce que ndenge tutambolaka na makambo nzambe boy tomonaka tosalaka tozwaka donc mutu akoki
ko piéger yo na offrande mutu apesi yo offrande omoni mutu ndenga zali azala na 3 organes azala na esprit corps âme esprit aussi ya mutu ezalaka na organe na yango mais organe ona koki kolobela mingi obasela nzambe mingi bakufela likolo na yango eza ya réception soki babebisi réception na yo ya esprit donc okobanda koyamba makambo swa malamu te ndoto ekozala te makambo malamu ba initiative malamu ekozala te or ba détruiraka organe wana nini na koyamba okoyamba ndenge nini ozali koyambela offrande parce que na kati ya batozo pesa ma offrande ba ennemi nao baza bandoki bazali bakopesa offrande te pana kosepela ba pesa offrande pour cela quelque chose biblia ngo moko ezali koboya keno koki kolia eloko ya mutu zana liso ya mabete contre yo miloko mi baleto salaka nini ezo perdre ezo détruire wana ezali réception wana ezali juste ma composition ya église na biso pasteur nani papa na ye mama présidente to vice pasteur mwasi na ye oyo azali ko garder mabonza mwana na ye ali bosser yo nde muto cheli kangu ngana yebi makangu te mwana na ye donc okomona ete ezali sang eza makoloti sang soki autorité spirituelle ye ako détruire bango nyonso bakoko église wana eza na avenir te parce que ezali eloko eza charnel eza spirituel te maintenant yesu azalaki na badisciple bandeko na ye bazalaki mais pourquoi atiaka ata maria azala ata question ya banke maria azala eleli ekomi système pasteur Jules ndenge oza boye déjà nayebi que oza père des enfants et que ozo initier déjà mwana na po alobi a diriger grande assemblée charismatique tozo mona ngo chaque jour ngai naza na église na ngai na bongisi déjà yanga mwana nayebi que temps bon te babenga ngo bongo OK bao bazobenga ba église bon église ya nzambe po bato bakenda kosangana kuna za na nzambe après akolisi mwana na ye non église ya nzambe bakokende kosambela église nanga na konome est-ce que o niso bacha bana na bango bazo nommer eza ya nzambe te na ngana yebite est-ce ngana mona pe mutu te achia mutu na yebite ngana mona makambo na te ngana lobi boy et différence za boy église ya nzambe bakokende kosambela nzambe a révélé église ya batu bakonome mais soki batu wana ba yebi na yebite soki makamuni yozolo basoki omona ngana mona te ngana moni na kopesa bebe na citer exemple ngana bota soki ositenga na yebite ngana zalaki te na kondima makambo na moni te église ya nzambe journal toko kende pe to sali tour mukolo moko na memi na plusieurs églises wana oyo bana wana bazozwa relève ya ba parents na bango après ce soir ezani ba gérer église ti yonga sona na tuna bikweya oyo zoyoka bikweya bimela binini papa yemo kwakwea ki akokaki milimo wana te kaka mwana ndi akomela akokoka papa basala bene mwana azotombola siko non soki mwana ya solo azotombola l'église il faut azala na doctrine ya papa il faut azala na couverture azala na lokolo azala na prière parce que église ezalaka selon ange église ezalaka selon onction. Il y a l'esprit, il y a les anges, il y a aussi la parole, la puissance. Maintenant, ce qui y ozwinga. Donc, okokende libanda na ngai te. Donc, okokende okoyanga. Donc, ozala ngai Eli na Élisée. Donc, ce qui aza mwana, ok, aza mwana c'est vrai, mais il faut azalanga. Azala na onction nanga, azala na esprit nanga, azala na matea. Donc c'est comme ça ndenge église ko zala. Ceux qui azali eloko mususu ngai nazalaki mutu ya parce que biso epa na biso ezali beaucoup plus doctrine. Mais yo ye ozwi doctrine wana olongoli yango. Binono côté ya mwasi ezate eza nango tinate parce que oti poto ozongi okomela masanga eza évolution ekoti otie katapse 1000 JP ekoti donc itene bato akoya 4 peza JP x 3 4 ya 4 yango azokinde ko diminuer yango ekiti yango bazokoya te c'est-à-dire lingi koloba wana eza ba nomination ya nzambe continue kati ba kokolo parce que nzambe akobanda koloba parce que lelo nzambe alobaka likolo église nzambe eza n'importe quoi te n'importe comment te soki pasteur za na ngana yebisa ba pasteur boy soki oza na nzambe ya solo olie otikela mama na mwasi na mukumba oyo moko kokite babomi avant olie otikela mwana mukumba oyo moko okufi na malade oyo église balokio mais il fallait otikela bango ata ba entreprise mi balemi pasa nzambe na basa capable bango azo gérer ba entreprise mais église ba pesa nzambe mukolo nzambe asala église na ye c'est comme ça il faut faire comme ça. Pasteur Jules mukolo moko soki lelo Pasteur Jules comme responsable 50 ans après oui. Pasteur Jules alembi alinga senga retraite na église aux mwana na otocha na kosenga nzambe soki nzambe apesi mwana nanga parce que nazana mwana naza très prophète prophétique soki azo sala okanisa na koloba soki azo loba okanisa nga donc aza pasteur Lumbashi ma réclamer oti Brazzaville kutu aipsinga papa vanda na yo parce que zo mwana oyo nyosa kati na yo to moni déjà na mwana soki nzambe pe autoriser que ye
parce que ngai nasengaka nzambe boye pesa nga makoki bana o nazo bota wana bayeba ke papa na bango azalaka na nzambe, bien que héritage ya munene o bakozwe pa nanga eza ya nzambe nanga ndi faut batikala na yango partout bakokende bato bango na différence ke papa na bango azalaki na nzambe, mais nzambe wana a pesa ngai possibilité batanga bazala ba docteur bazala ba ministre aza pasteur azoteya azana mbongo na ye aza pauvre moko boye azokende commander offrande ba offrande ndio sala ba pasteur belé na ba malade ba sikre ba pasteur belé bazoy baté place ba offrande ba malade yango ba sikre eza yango nde pasteur ça to banda sujet mususu to continue sujet mususu obimisi sujet mususu obi ba offrande on est pas malade ya sucre comme mbongo za na diabète na kati to ndenge to koma obanga ko zombo entre parenthèses ko tona ngambolo suna ko expliquer yo babiloko wana mbolo expliquer ba téléspectateur ba kotika na équation bongo mbolo na expliquer yango na ba serviteur na église na conférence ya ba pasteur, mais natika na yamba bandimi mais mokolo na banda ko yamba ba pasteur esalanga pasi makasi soki ozali ko salela nzambe comme likablo il faut za la sur omoni muto asokola ka toilette abimaka na sola toilette et puis asalaka makasi nyonso asukola mai pour que solo wana esila et puis alokaka na parfum abakisa likolo pour que solo wana parce que ye mutu azali victime azali koyoka ngo ata soki bato nyonso bayoki yango mpenza te ye moko oyo azali koyoka ba pasteur ebele ba victime ya ba église mena nasi ba offrande église eza offrande nyonso baliaka te offrande nyonso baliaka te ngamona tikali boye donc ba téléspectateur na yebi ke côté baza babungi bazoyeba te ndenge nini pasteur atika aza victime ya offrande n'est-ce pas que nga na une église na yeko semi ponga pe na pambola na pesa et sucre na comme victime je comprends plus rien. Conférence na nga liboso bon na fungolaka moke conférence na nga liboso 2000 ya ba pasteur 2015 parce que mon système ezali nini na mboka na biso parce que ezali boy nazwi na uti mabondeli na uti ko sambela nazwi révélation ya koya ko aider ba pasteur na bandiko ya kotea bango quand l'esprit de celui qui dirige est faible quel est le résultat donc soki yo pasteur esprit na yo na se makasi bandimi baza bandoki baza likolo na yo okotika la kokufa okozwa malade ebele okozwa mpe makambo bofrante tozali koloba wana après na bandiko na pasteur bandiko ya kosenga nga mbongo premièrement na uti mabondeli na sambeli na kondi deuxièmement na soya koluka kosomba sale kofuta sale bakitu instrument ba musicien ko ya koyemba na nyonso après basenginga na futela bango ba transport baye pona ko sensibilisation te tango na tshela bango ba bis ba utenga sani ba matina bis baye koyoka après baye balie après bazongi si on a tuni bango bisiko par na bino bokopambolama na nini soki nga na saleli bino nyos mais comment bino bokoki kokende ti na niveau ya bassesse ya niveau wana et ya solo mutu azalaki ya organizaki service wana mokolo oyo apesaki mbongo te bayaki te quel que soit oyo motuya ya enseignement oyo ezali ya vie na ye azali kolala epa na bango abete biso tozolala na bandako na biso tokokaka te kovanda na bandako na biso kovanda 6 mois 8 mois vie esili ale moi sazongi pa na bango nga nazongi pa na biso il faut que ndi kuluka sumbong mais aza pasteur na église à 100 personnes mais azo kokofutela ndako à $100 te aza mandian problème ye mama Mireille naza na posa vraiment est-ce que otoko ko songa biso te mikolo tozolia tolale nzala ça c'est n'importe quoi mais na sikoyo tongo bino bozwi charge nyonso bopesi atana bete nono bato bazana posa ya kosunga mate nde loko isala kinga nazana témoignage moko 2014 tosambeli mingi na mama tosambeli aloti ndoto aloti dimanche après kilt ayebsinga ke nono na ningina kene na binono zela chauffeur a mema yo souvent bizala kapé bongo bango bazalaka na mutuka na bango ngape parce na yatikala koyamba na beti kasikende na panier offrande wana ozwelanga bachaki enveloppe wana ya dim kende ozwa na ndoto aye pam aye komona na panier oyo bachelaka ngai badim amoni badim te amoni ba papier hygiénique ba bande hygiénique ya ba mama ba makambo ebele ndezali wana sikoya ngia tcha loboko boya ganga na tunie nini ngana nini nyoka
abete yaka otala bato mabe ozali ko diriger biloko azali ko tiala na ye Nathalie pona ko épargner ye na makambo parce que mama azaka mama azali na compréhension na ye na épargnaka ye makambo ebele ya église na yebisaka nyonso te parce que akoki juste kozanga lola akozala conflit na bandimi tout ça parce que akoki ndima te moto anyokola mobali na ye akoutilize musuni na épargnaka ye na makambo ebele makambo nyonso nalobaka na mama te na ye Nathalie na bieti na simbi na loboko bia tika oyo ezali juste symbole ya makambo oyo donc bato batie ba intention oyo nde Nzambe atalisi biso vi na bango ndengeza donc oyo azana posa ya kobota oyo azana mezala kibongo te mais na kati intérieur na ngana motema beti bato baza mitema mabe koma ngana azopesa bango makambo malamu bango bazongisa ngai suir na niveau ya boye mais nde makambo toliaka mikolo nyonso oyo boye nde mungongo yebsinga biko banda lelo okola susu mbongo ya offrande te ya église parce que offrande zali ko représenter vie ya mutu donc mutu ozali komona wana tango ya kopesa eloko azopesa wana ezali engagement ya vie na ye ndumba ye na kindumba muyibi na mena entre autres ozali père ya sanctification ya ba esprit mena il faut oyeba eloko nini okoki kolia quand comment et eloko nini okoki kolia yango te parce que il faut olia eloko pour que o mema un peu sanctification na kati. Alors, c'est comme ça, bon, la Katiwan. Que ce soit par rapport à offrande, te comprendre en moi, ndam ou bien que tu recotes en bozindo, mikoloko ya par rapport à offrande dengue, papa lobby. Mais deuxième étape, na millénaire ezani après ko kataba balien wana, je crois que tu resuka na deuxième étape oyo, bongo mikolo ya to ye balisusu nini to sala. Ah, merci beaucoup. Deuxième étape oyo ya millénaire, ezali étape munene ya kolona. Il fallait esprit oyo elingi elona il faut ezala na autorité balona ka n'importe comment te balona ka n'importe quoi te balona ka n'importe où te bato zali koyeba te na yebite mate ya oyo bato zali koyoka na église Congo to sambelaka mingi Congo basambelaka mingi mais Congo bazo souffrir makasi koleka bato nyonso eza problème ya Congo te eza Congo problème ya bato bazali ko pesa message et belé baza pesa message mais ils ont la révélation te ils ont message par to pesa ka message ya connaissance to pesa ka message ya révélation to pesa ka message ya doctrine message za ebelé maintenant lelo par manque ya sacrifice na bisala sala basi basuya milimo omoni capacité ya esprit ya ko recevoir il fallait recevoir bonzambe et recevoir révélation côté pa nzambe ye basi ba buka yango maintenant suka tangi brochure kande ngayoki matea pasteur Jésus ba verset misatu mina kangi yango ake kopesa mais siko kopesa bango est-ce que kopesa bango na esprit opesa bango kaka liloba est-ce que mutuana oya ye na église akozala béni parce que la chair ne sert à rien c'est l'esprit qui vivifie mais yezo pesa batu la chair esprit ezate yango zobona batu bazali kaka kokufa na ba église kaka ndengo wana problème munene ya ba église a problème ba pasteur mais ça même pas problème bandim mais ça problème ba pasteur soki ba pasteur bazali via bato échange place église ezali ya solo transformation bandimi ezalaka okomona okutana mama mire lelo après 10 ans ezaka kateke no ndenge nazomona yo depuis 2 jours ozongenga so makasi koleka ezaka kawana te mais aussi na vie na yo il faut muto akuti yo ozalaki kozanga $10 mais entre autres si ndenge uzoya oyebite car moi j'agis mon père aussi agit. Mais si vous êtes dans l'église, mais entre autres, na kutaki on ndambi munda ko zali ko futela wana chambre salon, ozalaka yo moko. Obali chambre salon, oboti chambre salon. Okomina bana 4, mais na bana bakomi ko fungola karido. Siko no kamwana moko kazali, moni mbaka isura kinga ya pasteur ilisa kinga na katanga. Kamwana mukolo wana ingia kende class, akoti papa osana na mama na ndaku, kango kae kakomi katali kateli mi garde wana. Kazuka garde bande kona. Siku mtanikia kokota te papa osala musala sécurité ya so la balé et puis ka gérer balé ki na nyonso ti papa na yabi minde papa abike nono na ngeke na kota na mona ki ozalaki na kati ya musala ndi na garder balé ki na ngai bakota te papa pleurer vraiment pleurer azwaki conscience akende koluka nzambe alobete zanga te. Voilà comment famille na bino bobotama na sorcellerie mutu moko akende liboso azate bozaka na kati ya nzunga koko na bino histoire kati balien. Mama, kokata balé si fuko tanana mutu ko expliquer yo bali yango. Et puis mutu yango ko pesa yo mbeli. Okata yango balien soki oyebi yango te ndenge nini.
si ekabambeli kasi okatabeli kolanda te makambo oyo boya moto yango ozobwaka yango wapi moto yango depo banda ekomi kozikisaka yo moko moto waka ekozikisa yo moto bongo te. On dit tout de suite là que il faut to bandengeni to semer, il faut to semer ndengeni avant na to ce qui émission de il faut to semer ndengeni mabele bon on moni problème mabele ezalaka na d'abord ezali mabele za fidèle mabele za obéissant mabele tosaka ordre ya mokonzi na yango parce que eza ekelamu soki nzambe apesi yo eza lokola sapato na yo numéro na yo jamais okoki kotombokela yo ngana yebisaka bato abiki ezala makambo mosusu oyo okoki koyebisa ngai nakoki kondi yo sombi lopango na yo mabele na yo otongi ndako na yo après malade ekozwa 2h du matin 2h 3h non après okufi 4h du matin okufi ngana yebisaka bato wana ke nono bisa peut-être ozalaki mabele wana ozwaki yango na moyibi parce que ça m'a belé na yo et qui ko permettre wana te et qui ko permettre yo quand même o se préparer o mutu nyonso akufaka mais akufaka dignement mabele wana koza la complicité eboma yo non mutuka na yo sombi na mbongo ekozala mwana oyo aboti yo akoki ataso ya komi sorcier à niveau nini akoki ko boma papa te bato bazoki na ba église na yebite bazoki na ba église ko sala nini na yebite comment na yebite bon bref na yebite donc makambo so atasu mutalingi akiliki yango na revolver na mutu mususu na bite peut-être kana masasi makambo na ndima kango te ndima kapete na ndima kate e okota te parce que l'autorité spirituelle kolona mabele ndenge ezali et puis kokota te papa sala musala sécurité so c'est la balbele et puis ka gérer baleki na nyonso ti papa na yabimi nde papa abike non ngeke na kota na mona kiyo zalaki na kati ya musala nde na garder baleki na ngai bakota te papa pleurer vraiment pleurer azwaki conscience akende koluka nzambe alobete ezanga te. Voilà comment famille na bino bobotama na sorcellerie mutu moko akende liboso azate bozaka na kati ya nzungu koko na bino kati balien mama kokata balien sifu kotana na mutu ako expliquer yo balien yango et puis mutu yango kopesa yo mbeli okata yango balien soki oyebi yango te ndenge nini si ekabambeli kasi okatabeli kolanda te makambo oyo boya moto yango ozobwaka yango wapi moto yango depo banda ekomi kozikisaka yo moko moto waka ekozikisa yo moto bongo te. On dit tout de suite là que il faut to bandengeni to semer, il faut to semer ndengeni avant na to ce qui émission de il faut to semer ndengeni mabele bon on moni problème mabele ezalaka na d'abord ezali mabele za fidèle mabele za obéissant mabele tosaka ordre ya mokonzi na yango parce que eza ekelamu soki nzambe apesi yo eza lokola sapato na yo numéro na yo jamais okoki kotombokela yo ngana yebisaka bato abiki ezala makambo mosusu oyo okoki koyebisa ngai nakoki kondi yo sombi lopango na yo mabele na yo otongi ndako na yo après malade ekozwa 2h du matin 2h 3h non après okufi 4h du matin okufi ngana yebisaka bato wana ke nono bisa peut-être ozalaki mabele wana ozwaki yango na moyibi parce que ça m'a belé na yo et qui permettre wana te et qui permettre yo quand même o se préparer o mutu nyonso akufaka mais akufaka dignement mabele wana koza la complicité eboma yo non mutuka na yo sombi na mbongo ekozala mwana oyo aboti yo akoki ataso ya komi sorcier à niveau nini akoki ko boma papa te bato bazoki na ba église na yebite bazoki na ba église ko sala nini na yebite comment na yebite bon bref na yebite donc makambo mosusu atasu mutalingi akiliki yango na revolver na mutu mosusu na bite peut-être kana masasi makambo na ndima kango te ndima kapete na ndima kate e okota te parce que l'autorité spirituelle kolona mabele ndenge ezali kolona ezali d'abord autorité mutu alonaka oyo d'abord eloko azoyeba nazolona nguba iwe ozolona nini na yebite. Deuxièmement ozotia yango wapi nazotia yango na mabele yango kutia mabele kaka na zelo boyo zwing mulona na yo tie c'est ça où tali kolobete mutabor po alona bo il faut d'abord autorité ya esprit na ye ya l'autorité tango nzambe apambola ki mutu nzambe yebisa ki kende ko dominer mais na siko yo za na domination wana te ozokende ko tia nguba mais korbo ako ya kolongola ngo et simba te il faut d'abord banda na autorité comme ça ndio ya kocha biloko na yo et ça veut dire une autorité sur milona na ngana olona autorité vous parlez de on est perdu ezali ouais, ezali émission monene
autorité zali qualité et esprit oyo il fallait zwa parce que autorité ba lataka ba publiaka ba latsaka ba nomaka ba salaka pour que mutu akoma na eloko wana maintenant ezali juste ba symbole ya pouvoir oyo mutu fo azala nango mpona ko accompagner ye na kati ya ba biloko azali kosala pour que amona résultat ya malamu donc bato bazali kolona bazangi symbole wana keno na eloko nanga ngana mona kaminga tena bamboka soki mutu zanganga bayebaka eloko na ye penza te mais soki mutu zaka kaboye non il faut kozwa eloko wana biso bokola liboso bayebaka biso bakiti tosomba bakiti ya plastique oyo moyiba ye kozwa 30 to kosomaka bakiti ya sika kaboye moya ya 30 na lela ma ya miso no bete soki ngana za musali ya nzambe ke biloko wana za ko servir nzambe aboti mwana kufi ayeko senga bolimbisi non azaki voisin azaki voisin soda ayeko senga bolimbisi après akimi quartier abeti yonde mtu zwake wewe nga mtu nazwake c'était comme ça boko église okotika penza te ke non mtu c'est pas pour yone za ba blague za voilà faut autorité ou accompagner semence ezala si. Merci beaucoup pasteur pour na autorité faut accompagner semence na biso nga pe na zi autorité pour accompagner semence ya musala na ngai ya makambu na ngai ya nyonso ya mariage na ngai ya bana na nga na zi autorité wana pona esala malamu pe bien pasteur diloba moko ya suka pona lelo bien sûr et puis au projet télé biso programme nini bozali nango pona to clôturer émission na biso na ko conseiller ka batu boye il faut mutu na mutu ayeba lolenga azali mutu akenda usala makambo ayebi yango malamu mutu asala ka makambo za mesure na yango donc yo yebi loko na te ko sala yango te parce que ko compliqué prière na yango pe ezala ka pe lolenga wana il faut luka ma milieu oyo ozomona ke liloba na nzambe sa fanatisme te biso nyonso zali appeler te akende na ba église so komba so kindenge nini non ezali na bato oyo race omoni chaque fois na salaka ba émission nanga na radio mona batu oyo ba répondra ka lobete matea oyo nde ngai na banda ko luka voilà donc ba wana baza ba fils ya esprit wana mena batu bakoka kososola eloko wana baluka nzambe baluka kaye na mabondeli oluki osambeli pona pasteur na yo osambeli pona église na bino nzambe akorienter yo koyeba eloko nini oyo ozali to église wana ezali molimo ezalaka compliqué te molimo soko mbi nzambe révèle-moi yo oyo yebinga sonde-moi et révèle-moi nzambe arevelaka ata nini identité na yo ekobima papa okomimona aveugle okomimona ozali na se ya mai okomimona wapi okomimona ata église osambeleli yango okoyeba ke eza ya nzambe to eza ya nzambe te okoyeba bato bazala bongo maintenant si pona biso action munene tozali na yango tozana na service ya musali ya nzambe apôtre Blaise oya utaki Kolwezi oyo tozana ye awa le tozali ko préparer souvent tosalaka makambo oyo nazoloba mbujima scandale ya mbujima bato kozanga place tozalaka na ye tobanda kosala prière moko ya 12 jours tellement tozalaka presque ba message ndenge moko si maintenant tofungolaka biloko moko boye wiki ya bazali ko expliquer yo la femme dénaturée ok yazo expliquer femme dénaturée ngasi ko na bandi ko expliquer ba sirène ozo bandi ko expliquer ba corps spirituel ba femme dénaturée corps nini spirituel ou bien spirituellement bazala se présenter ndenge nini donc omoni soki mutu afandi penza bo yazali ko lobati mais oyo makambo na tikala yango ko yoka te soki ndenge nini nde service ali ko préparer na église donc semaine oyo tokobanda tokoyamba ye après tobandi service wana oyo tokoki ko sala programme lokola ya église mais sinon chaque mercredi tongo tozalaka na prière chaque mercredi pourquoi kilita tongo pourquoi mercredi de 9h à 12h mercredi et 17h à 19h jeudi 17h vendredi 17h dimanche 9h à 12h c'est comme ça le programme na biso ndenge ezali sauf que tout un programme lokola na apôtre tokotia plein dimanche c'est comme ça numéro na ya contact et puis adresse ya église biso tozali na Mbiza Pigeon za na commune Ngaliema tali côté ya Ipen donc soki ozwi mini mutuka esika nyonso ko uta okomi nano na Ipen maintenant à partir ya Ipen ndio kozwa transport okende Selembao maintenant à partir ya Selembao nde okokita na arrêt donc soki okiti muke na Pigeon ndio okita na arrêt des Princes donc ava camping Libulu donc des Princes bakitisio okomona kasuko matili kolo muke au mon église bakomi grande assemblée
charismatique nde sika église na biso ezali kombo nango grande assemblée charismatique et puis numéro na biso ezali plus 243 81 99 99 129 plus 243 selon awa epa na biso tolobaka 81 99 99 129 mais selon bato nyonso compréhension ya française plus 243 81 99 99 129 wana nde numéro na biso soki moto aza na posa e nayambaka chaque mercredi et chaque dimanche après culte. Merci beaucoup, pasteur. Pour on a baouta Selemba ou okiti juste on a deux princes ou ti Selemba aux Uipen okiti na deux princes au moment on a deux princes on a une direction zo mais on a pigeon au moment on a juste cas quoi avancer mouké grande assemblée charismatique et zawana et si ka wapi tozali même ko tourner émission oyo ndambe na biso pambola bino vraiment botikala vraiment scotché na ba programme na biso parce que marambo ne soboti goyo ka ya ba la femme dénaturée ya ndengeni ko semer ya solo plan ndengeni ko cha pour ko semer na autorité pour que au mona ba résultat na ngo ba suite